que Ferregola, en ce notre moment, il ne peut pas commettre une erreur. Sociaux, babi Ferregola, a sali erreur lisusu, a tumbi sous dictionnaire, il y a la rousse. Ferregola na place le babo poisson, a lobi bel poisson. Ferregola a ça ba communicateur, il y a malamouté en tant que journaliste, en tant que un fanatique proféré, mais un fanatique qui a ferré. Tango ki biloko wana, et ça la ki okoma. Sylvie Bahati, merci vraiment pour la question. Et puis, takou tu n'as bâti si une question, et ça n'a pas bâti là. Bawario intelligent mbote. Bawario intelligent mbote nabino. Bawario obokenda classe. Bikeza, bongweza mbote nabino. Bawario o morobo ya batata mikolo boy o bakomi kosala ba émission bakolo baba bêtise. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller dans la bande de l'école. Les abatumususu, au lieu d'employer terme Yoruluba, je suis fatigué. À Kolobangope, je suis époustouflé. Est-ce que tu comprends? À Boyi na eko soit fatigué. Aye na place wana. Sikoyo. Les abatumususu, au lieu de la moto. Ah, toi tu fais seulement, tu parles beaucoup, hein. Et ça, ça, ce que tu dis là, ce sont de parler longtemps. Donc c'est normal faire à continuer à toujours commettre erreur ya bongo. Mususu alobinini d'ailleurs fali kutwa leki na tele internet mususu alaki si pe bisika fali agafa ki musu azongisi esika fali a répondre ka bi je suis né en décembre le 14 février. Nyonso wana monte ke za soni biso mo ba congolais nde tozo salir ba artiste na biso. Voilà, siko omoni eloko soto lobi tozonga na image ya artiste na biso pe ya munene ya mboka fali. Peut-être écoutez nae aza mususu show na likambo moko boy. Na vidéo on a ndomoni alobi je suis né en décembre le 14 février. Na mai nous avons des poissons femelles. Baza. Siko du fait que le babongo tellement ils n'ont pas eu le temps de bien étudier. C'est pour cela que moni ba yeko takine. C'est pour cela que moni ba ye. Siko ba omiye batende ba ye liwana. Bakuta siko trésor congolo. Porte-parole intellectuel licencié. Siko yo bakomi nzambe qu'est-ce qu'on peut faire ici? Parce que bah c'est noyé. Oui, bien ça moment bêta na Kinshasa, tu noyé et tu bêta ma. Il y a la rousse nègre lobby. Il faut que je puisse aller consulter. Pour que l'air n'oya na télé, je viens avec des arguments valables quand je dis et bato maye les baroza wana pour bayokanga. Vous pensez si vous pensez na bisono le moro président de la République a étudié peut-être c'est faut dur mais pembe naye okuta banane aza batu na bureau naye batu bureau na basala musani si qu'on se le dise idée président de la République voilà 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 je ne pense pas à nos artistes na termo bakomi na place au bakomeli bakozanga ba bureau ya bato maeli Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata bila kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata bila kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami wanza Yoga Mami wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite ala tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous
très heureuse de vous retrouver encore pour le compte de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire, une émission présentée par Dani Chimanga et moi, la votre humble servante Sylvie Bahatigou, Olivier Loango. Merci beaucoup pour la image qui toko bozo monawa. Et ça grâce à Yemoko, Olivier Loango, papa na Jérémy na Esther. Un grand merci à toi, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, Moté Mabatuya, papa Misha Moninga Esther Vos ni à Corse. Donc le lot vraiment na zanga moté na plateau analyse populaire. Vous voyez que tobeta ango toujours des personnes, soit Dani Chimanga Yemoko, soit Ngamoko, mais le lot tobeta ango des, donc vous comprendre déjà que ils a vraiment koinda. Bonjour Dani Chimanga. Oui, bonjour Sylvie Bati, bonjour Naba Ndekonyon Soba Utala Bisso, bonjour na Olivier Loango derrière ces beaux caméras, bonjour na Bana Potonyon So, et puis bonjour plus particulièrement na Papa Misha Motemaya, la présidente Maman Mami Wanza, donc Bambote Belé, na Maman Nanga Bibi Kenge, Bambote Belé, na Maman Mete Kilo ya Mboka, Bambote Belé na Bana Potonyon So, Bambote Belé na Mabi ya Star Kolelo Konakati à Londres, wana Bambote parce que je suis toujours reconnaissant na bango et puis Bambote na bagolois na bagoloise na bagladiator. Bambote na bagolois na bagoloise na bagaliator et lobi mingi hein. Non, et ça juste Olivier Loango signalé nga na poussa moi quitte danga et ça moi bien et ça juste quand na pesi bango mbote na pesi bango mbote bazé belé to zape na ba warrior to zape na ba kofiette ba kofifi bazé belé bambote pe na bango. Voilà Dani Chimanga lelo vraiment dans na yambi yo pona yebi ke yo olobaka vérité obaka solo bisika mabe ezali olobaka bisika pe bolamu ezali obimisaka ngo sangwe panzani na kati ba réseaux sociaux babi Ferregola a sali erreur lisusu atumbi susu dictionnaire ya la rousse. Ferregola na place alo ba beau poisson alobi bel poisson. Ferregola aza ba communicateur ya malamute en tant que journaliste, en tant que fanatique proféré mais fanatique ya ferré tango ki biloko wana esala ki okoma. Sylvie Bati, merci vraiment pour la question et puis taku tu na bakisi na question na esalinga na bakisi la ba wario intelligent mbote. Ba wario intelligent mbote na bino. Ba wario obokenda classe bikeza bongweza mbote na bino. Ba wario o moko boye ya batata mikolo boye o ba komi ko sala ba émission ba koloba ba bêtise. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller dans la bande de l'école. Le rôle là-bas, Bambuta di Kasu, le rôle là-bas, Ken Piana, na analyse da bango ba osala. Na zonga muke sima ba bibi zorbi wana titre danse na e kangi e moko elati e moko Ferregola. Ah parce que ils ne savent pas parce que ba yebite bizorbi ezana on a langue nini. Ah, allez-y comprendre, il faut demander à Ferregola. Jésus des nuances. Peut-être yemoko yebi. Toi non na point wana. Sylvie Badi. Omoni avant d'attaquer mon moko que azama yelité. Alobi loko moko bouki dictionnaire ya la rousse ndenge ba lobi. Il faut que je puisse aller consulter. Pour que l'air na oya na télé, je viens avec des arguments valable quand je dis et bato mayele baroza wana po bayokanga. Vous pensez si vous nabisono le moro président de la République a étudié peut-être c'est faux dur mais pembe naye okuta banane aza bato na bureau naye bato bureau na basala musani si qu'on se le dise idée président de la République voilà. Voilà. Je ne pense pas à nos artistes. Na termo bakomi. Na place bakomeli. Bakozanga ba bureau ya bato mayele. Écoute un peu.
côté ya Fali tozala na porte-parole ya excusez ya Fali moko nani wa koma pas faire wa koma pas ya faire gola porte-parole ya Fali wa koma pas ya faire gola wana ayebi ko azano mayeli kombo des akakutu nani porte-parole ya Fali wana kombo na ekimanga Sylvie Bahati ozomona donc porte-parole wana azano très intelligent s'il faut qu'on se le dise aza très intelligent bon trésor congolo kombo na ye aza très intelligent ayebi comment ko décortiquer français sikoyo prenons un exemple Ferrégol avait fait une vidéo oyo akoloba na français parce que Ferrégol a yemoko ano mayele atangi classe sikoyo omoni bagolo basali bango lo moko babimiseli bango bake na Google basali ba recherche. Et puis na moye bagolo msu babimisi ba image ya Wikipédia Wikipédia na bazola qui ça différence entre eza beau poisson na belle poisson donc dictionnaire vraiment bozo ba image ya Wikipédia bozo pe ba image ya Larousse donc mutu na mutu akoma français na ba ndenge belende pe ya kana ba bible to monaka 8 secondes commis yaye le semeur pas commis yaye donc français eza bongo français eza pauvreté le quoi lingala voilà oyebi que Sylvie Bahati nelo rolobi kaka na ya non eza batu mususu ole a employer terme ya roloba je suis fatigué à Kolobango je suis époustouflé. Voilà. Est-ce que tu comprends? Aboyi na eko zo fatigué aye na place wana sikoyo eza mususu olio lo bala mutu toi tu fais seulement tu parles beaucoup hein eza batu mususu aloba ça ce que tu dis là ce sont de parler longtemps. Est-ce que tu comprends? Mais je te le dis yango moni naza ko recommander la bande ko mususu ba yebite botalaka mingi ba wario o ya mikolo wana o bo sala ba vidéo pour takner à faire rigola dur ce qu'il o a outil ko employer na vidéo na wana et eza alobi français moko ya bien te allez-y vérifier contrôler et puis na oseka bino boza à Kinshasa boyo ka sonité papa la biso ki bambi chintwa apesa ba cours moko boye na numérica na place ya le olota le yote là tala kuna oko comprendre yango wane permettre bino bolo bake faire rigole à l'air lobi ba bel poisson ndeboye bolo babokani ti siko ke bolo belo kwa bien so bo consulter te et bimisi bino bazoba na télé batu ba kotala bino ba comprendre que boza pembeni ya artiste mais bo kosunga artiste était mais oh l'artiste oh bango balobaka so tali eka boy au moins que artiste aza bien éduqué aza mayele aza na kaboche moko boy au moins mais so baloba yo bongo na yo peut-être mais nous on parle de la caboche aza na caboche moko boy plus élevé. Parce que quand tu regardes l'artiste au bango balobelaka même soit ça devant média nga landi ata ba 10 fois je sens que l'artiste a un accent il sait comment se défendre na français et ça nga bien parce que au moins loko na Congo to banda olelango ba joueur na biso et belé ba banda oyeba loba français te so ba kutani na baninga moko boya ba pays mususu o ba loba français babanda oza ba complexé c'est pour cela moni faire aloba lo mo ba complexé zéro na bandeleli bango lisusu Dani Chimanga tozonga mo mkesima nalandi ndeko mo boyka azapeka internet na ba commentaire alobi toti ba botka mno condamner faire alandi papa na ewe ranson bisika auta wana ewe emoko za bourrix donc c'est normal faire a continuer toujours ko commettre ba erreur ya bongo
mususu alobi nini d'ailleurs fali kutu aleki ye na tele internet mususu alakisi pe bisika fali agafaki mususu azongisi esika fali arépondaka ya bi je suis né en décembre le 14 février nyonso wana omoni teke eza soni biso mo bacongolais nde tozosalir baartiste na biso voilà siko omoni eloko so tolobi tozonga na image ya artiste na biso pe ya munene ya mboka fali peut-être écoutez naye aza mususu show na likambo moko boy na vidéo wana ndomoni alobi je suis né en décembre le 14 février wana s'il faut qu'on se le dise eza moi erreur moko kaka ya munoko eza kutu erreur ya ni date nenene lapsus en français donc olinga ko balikambo wala te obimisi yango mama lapsus oui c'est un lapsus et c'est bien bête omoni ke la MJ mayele ezali bato abwani ande tozawa ba Olivier Lowango batangi bantiki badani ntibanga batangi basivi bati batangi classe siko so mutu abia meka aya akuta ekpe moto ekpe bende eso so comprendre toye nanu artiste fali ndenga loba je suis né en décembre le 14 février omoni ke munoko ebeti mwa libako asali erreur mais Ferregola au contraire Ferregola n'a pas fait une erreur s'il faut qu'on se le dise employé mondenge sengeli ko employé ata alobi lolenge oyo ekoki kolobama soko tali ba discours ya bakonza mboka balobaka ba français légèreté bakendaka na biso na ba français moko eza soko yoki yango efe beliso mutu c'est pour cela Ferregola François alobi wana il faut abelisa ba wario bandi ko lukolo la Larousse au côté bodozo luka recherche na recherche obeti Google papa ozo monde ti na minute na yebiso lo moko monde bavandi wana ba umolo ba nzambelo ni etinda yebiso on est best nyonso na po attirer ba miloba monde ti na minute aussi fi bat ba miloba nzambelo ni etinda yebiso to loba biso ke bel poisson ndenga lobi eza mabe oh yoka isi na Congo oyo bato mayelo bazawa bato batanga o baza pembeni ya ba artiste na biso wana toi tu penses que les artistes là peuvent connaître une erreur je ne pense pas yebisanga mbuta dikasu ken piana oyoka bango de basale mission moko mois de début jusqu'à la fin en français est-ce oyoka bango déjà ta basale mission moko ba prononcer ta ba mot français basala ngote rien que normal siko tango bango ba osala bêtise ba oyeba te ba okotisa artiste na même bêtise na ba mais en place wana je demande à notre artiste qui se respecte bien qui est le number one qui est le numéro 1 ya Congo na musique na succès artiste na biso solo la na batu na yo o balobelaka yo yebisa bango so boyoki momo ya français babimisi kuna boya na ko consulter nga po yo za mayele koleka bango abi extrait bien bandé ça qui fait akasi bango ne na place acha article féminin ya zocha article masculin. OK, merci beaucoup. Est-ce que na mai nous avons de poissons femelles basa siko du fait que bon le babongo tellement ils ont pas eu le temps de bien étudier c'est pour cela moni ba yeko takine c'est pour cela moni ba yé siko ba mi batende ba yeli wana bakuta siko trésor congolo porte-parole intellectuel licencié sikoyo bakomi nzambe qu'est-ce qu'on peut faire ici parce que c'est noyé oyebi nzambe mo beta na Kinshasa tukunoye to beta ma yeba ko nanger bango siko ba yebi ko nanger te c'est pour cela au moni l'artiste Ferregola en ce notre moment il ne peut pas commettre une erreur même bêtise devant cette média. L'artiste est comme leur artiste, le numéro 1 de la musique. En ce net moment, bakoko commettre des erreurs. Pourquoi? Parce que pembe na bango balinga basa relation ya batu, ya bato ba mayele.
au moins ba artiste le roi ba faire rigola to ba artiste le roi ya bango tant à télé mais on ça la vidéo moko boy avant ça lango déjà ba sololaka vidéo oza kolobela musu eloko boy eloko faire ça les a le roi mutu wana aza pirier o asali eloko wana côté ya ba na Kisangani kuna aza patron ape muta mayele kolo eloko wana. Toi tu penses l'erreur est humaine. Voilà, si on fait rigola n'a pas commis une erreur. Fait rigola asali o erreur wana te toloba. Voilà. Voilà. Asali erreur wana te alobi ta autographe e koko bomela biso makambo. Moni eloko ezana ba problème sérieux nga ezana na eloko moko ba na ebaka tele na za mwa muke na ebaka kaka toloba na français. Ah, moi je viens pas demander chez quelqu'un na yoka sko sert na nga mon grand sœur mon ya famille abimisa abi moi ma tata ka ba dispute abi après tout moi je commande pas chez quelqu'un, je m'en fous, je commande pas. Si tu veux me donner tu me le donnes, si tu ne veux pas tu restes avec ce que tu as. Regarde Sylvie, wakutu daza ba 10 ans na kembangu dictionnaire papa bino nazoye bisa wa minene wana taka ba papa biso c'est vite qui on luka no mo kemande ngabi. Donc je ne peux pas dire aussi je ne demande pas na lobi pe moi je ne commande pas. Est-ce que mona nous avons des Français au Congolais. Président Fati, s'il vous plaît, par rapport à ce problème, je vous demande, tant que vous allez réélu, pour nous aller la deuxième mandat, pardon, Sungabiso, artiste fait rigole à comme Bimisa, Momoro Boye, Oyo peut-être Bandeko Moussou na Congo, tellement bande de l'école et lesquels à Bangokao. Français riche et un démonté na lingala. Mais moi je te l'ai dit, Sylvie. Et puis Dani, Toboïté, attention à faire à 5 erreurs, tout ce qui est RT. Pourquoi beaucoup mis en sujet du jour, na ba réseaux sociaux, bozo sekaye, bozo cholaye. Aussi longtemps boyebi que faire à père de famille, à père à moi si. C'est parce que bakoye bakeur. Et ça dans le stade de martyr le 24 juin awa et vous allez plutôt parler. Qu'est-ce que nous devons faire? Tout ça les locaux oyo baloba na Kinshasa ndenga na uta okuta nango diviser pour mieux régner. Ya on ne ba au salade. Ba diviser pour régner bien. C'est pour mieux régner. Nanya wana zo diviser nan pas zo luka ko régner. Voilà, et ça loko là bateau balobilaka notre artiste numéro 1. Oh, mais le artiste numéro 1 à Congo est baraité. Artiste ou ça biso bien. Les patrons de la musique congolaise, les vieux mopa au quadra Kouraman Dombolo King, Agbada Bisco Zabambo Tebe. Voilà Agbada Sikoyo, il y a Zalakana Aza artiste à décennie. Il y a Zalakana ba place à ba numéro te Azanga numéro. Il est sorti numéro 1 Azakuna D ye numéro 1 on est nani Kassit on fait un mois télé mais là papa na Fall Kofi numéro 1 voilà to limite il faut yonde il faut luka sifi baati otaka ba émission obande otala otali artiste oka omona ke obande olobake ngande na numéro 1 proclamer na peuple congolais to ye mokonda sotopo a soto proclama. Bon, à Salangosko, Bongo na batu na o ba soutenir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, tu vois l'artiste comme fait rigole là. Pas bien, l'humidité précède. Voilà. Et ça le lengo fait rigole là kenaka. Faire rigole là s'humilie devant quelqu'un peut-être. So yo lobby, faire rigole là, sur lobby, na za danger ko le ko. Il y a biso merci beaucoup. Mais on peut pas tokango. To vanda boye nga koti na studio na lati casque na yembi yo po koti na studio yembi. Total ba ko arranger ya nani.
ba témoin ezalaka na studio omona voix moko témoin faire rigola eza que bakosala bacampagne en ce moment parce que bakomona place nini te oyo bakoki koya mpo basimba programme ya concert ya stade omoni faire rigola auti obimisa auti aosala clip ya bizorbi oyo olobi wana aosala ngo lolenge sikoyo clip ezaleli aobima siposo na mutuka bapolisier baoki bato mosusu babio non fere façon abineli naomona nani générique mo ezoleka façon fere azobina ana aza président ya orchestre aza patron fallait pas bina bongo azobina lokola badelinquant baenfant de la rue kasi mpo omonake bato ebele bakamayele te na moto mpo anini faire rigola kombona ezali danse bon so olobi ke faire rigola aobina lokola banani ebo badanser na biso o mpe babina baleka na monde ya danse babala mpe mosu bapaster babala bango pardon tozonga mwa moke nsima question ale eyelinga par rapport ya tatouage ya fere mpo yango mpe eningisaki réseaux sociaux fere akomi adie voi tout bamisu babio te na place batya es wana fale batya te mosu abio te es wana atie bien eza lokola mutu eza lokola azoloba nde na mutu ke nzambe azomona nyonso donc sikoyo fere yango mpo na bango fere ozala su na kimia te mpo eseka ya kojuge mutu ya kokondane mutu ya koseka ye un jour toyo perdre fere lokola nde Arafat akufa na Côte d'Ivoire de son vivant mutu moko banda kondima ye banda amonaka bafaute na ye berere na ye ntango akufi Arafat akomi mutu malamu omona pe te tobanga te ke un jour mpe fere rigola aza victime lokola Arafat na eza impossible na pas rire Sylvie toke nanu na Kinshasa tolobaka babambaka mbuma na bambamaka libanga na voilà Sylvie faire aza mbumu etela rien que normal na makambo baomona na 2023 lolenge akozwa charge ya musique na monde rien que normal babamba libanga po nini mutu songa na simbi biki na okoma to bato baoya otala baobe critique nani so yo komi baobe critique nani voilà tant na ye même si naza poso osomba biloko moko epana o so na ye na yebi so naza poso osomba eloko so yo moni erreur oyebisa nini oyebisa o wana so na oyebisa o wana na tuno o wana po anene yo oyebisa nini po eza ya qualité kasi ata faire rigola ngo to pesa exemple tozwaka ndenge bango bazwaka balobaka oyamba bato moko kutu awa na chaîne babi biso monotonie nde style na biso ezo comprendre bango ka ba wario o biso monotonie nde style na biso bao ba ye na style ya monotonie to esiko même faire rigola ndo lobi na beauté chinoise etaka okomi oyo lingi faire rigola je ne pense pas place ke ndo obetsa tatouage obetsa ngona poto place wana mundele muntakomaka ezo comprendre même notre artiste numéro 1 tout le monde a ba tatouage na wana ye mutakoma te ba faire ayo ina yo nan o komi profile notre artiste numéro 1 asa artiste la biso mboka c'est que bino bonzima ka eba bolati bovanda ka boyebi ke fali pour paza numéro 1 non nga nazali rien que chroniqueur pour na mboka nanga so na moni oyeli artiste na ndenga mabe so na moni oloba elo moko omi se obima loko a délinquant fona ebiso te loko ana oloba yo muto bimi délinquant olio bimisa artiste délinquant neti likambo ya bel poisson omoni te ke bato ebele ba délinquant ça demande à notre artiste numéro 1 aluka kotisa bango lisu classe peut-être bapoto misu bakenda wana bakenda bapoto te po ba apprendre ndeti ngaboy na mondo toza so na ke poto na olinga su na apprendre na s'enrichir pour quel est no na média na za lokwa ba Marius Munga est-ce que mona Marius Munga ça a déjà gaffe banda ba émission yo mona Papi Mboma PM à ça gaffe parce que apprenant qui français c'est pour cela moni ba yaka ko ba biso
bino ba chroniqueur ya internet bozwaka eloko yango boye bopasa na bande de l'école te mais or na katiawa il y a des gens aussi qui peuvent faire mieux qui peuvent faire mieux koleka baninga mususu to koleka pe ba o baleka kuna na classe et ça problème il y a caboche pe problème il y a réflexion. Est-ce que vous comprenez? L'artiste fait rigoler batika distraction parce que distraction est athée basé là balobaki que c'est un artiste qui promet à ses fanatiques que je peux faire ça Nassima à ça la angoté mais basé là le 24 rapidement Dani Chimanga Dromo chité na émission na biso le 24 juin 2023 ferré à Bombeli ba fanatique na nini na stade des Martyrs à Bombeli bango ba surprise moko za trop agréable oyo peut-être bande ko musu ba salate ba yo vivre stade de moko le roi Céline Dion muto beta ba yo vivre stade de moko au le rôle Michael Jackson au beta ba yo vivre stade oyo ser na biso Marie Mesamo pe à son âme encore ndenge banda oyemba tiko faire rigola oyemba ndenge wana molobe bizorbi te bizorbi na oye biso danger danger na moni l'axi buzoba bizorbi et quand on non mon bana Londres ya mikie basali dance bobina et qui savait anzambe na journaliste na biloko alors kokati Dali Chimanga pour comprendre les ambiances émission biso analyse populaire la première dame Mami Wancha motema yemo ko papa Misha bisiko za vraiment oza ko sepela Dali Chimanga la moni pende ko na biso waze kwa papa la biso ya na biso koko na biso pola bana na biso koko na biso ye pache libaya abie pe na septembre akobeta martyr est-ce que waze kwa kobeta martyr abinini Abel Robeta stade des Martyrs na moi déjà affiche na page la mama bachaki babi waze kwa confirmer abi pe akotondi sa stade des Martyrs kasomoni te ke bazela ka faire rigola annoncer pour bango pe baya eza ba vie muso bazela faire Namande ko internet mo abi ba nyonso na même fali même faire héritier balandi wenge 4x4 ndé qui ko redémarrer makambu ya martyr ndé ba nyonso ba komika martyr oui wenge oui je peux dire oui na wenge c'est pour la wenge oui pour batu ba bi secret ya stade bango wana bayaki babetaka stade na kala stade kangama après bango batu musu babeta stade te mon apport à waze quoi moi encouragement par rapport à concert na yo kozala na habité sur les appels à solo mais là mon déjà affiche et on attend plus tôt Sylvie Bahati c'est moi encouragement te mon vieux waze quoi on tombe bien ozana nous n'attend belé na makambo ya musique omoni bino déjà ba père na biso ndebo ko la bongo bozaka na moi ba problème ko mona pe monsieur estomac moi nen okoya na stade boye osali mpiaka obodi okoya ko ya pe likolo podium tokoya ozanga onde tozanga papa wemba ti lelo tozaka la passe stade en ce moment pardon limbisa biso limbisa pena moi j'aimerais te voir toujours en bonne santé et tant que ça père nanga le roi ba musicien ba zongi et c'est le roi bandé l'orchestre ça non est fort mais ça dit tata fermé toi atata terrain kankar na yolo toi atata terrain ya Olivier na kirabo za terrain terrain ouais voilà atata terrain ouais pardon stade pesa meli ba faire rigola stade pesa mi ba et pesa mi pona ba pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel ba koluka ba bundisa même osala nzambe très puissant ba okokate si on t'a rappelé si faire rigola kenda après ko uta kaka makambu nde salamaki aki remercier nzambe pasteur Moïse Mbiya yambi boye faire rigola oyemba ba mama ba bandolela banzembo kutu ya bakantiko to bando oyemba kala na ba église mais faire rigola oyemba baba wabi te faire toza poto ya faire rigola un jour on a Carlito na musique ya mokili ti lelo voix na etolela yango na côté nzambe tolela ngo siko faire rigola ya batanda swana so le ba yembela nzambe batu ba olinge ka makasi abia yembela mokili siko na obanga nde faire comme yembela nzambe aza na koto poto ngano na balite il faut na bala
na bini no rumba mo fait ça après ça tiki musique. Merci Dani Chimanga bagolo ba Holanda yo mais kana ko conscientiser bango parce que bagolo baza so à l'aise te bagolo ba komi kolela ba msuku ba sali ba tension ba msusu ba estomac ba msuku ba komi ko luka ba dictionnaire akota Google mabe pona bel poisson ezo ça la rage na réseaux sociaux ezo ça rage partout ba c'est ka faire bagolo babi patron na bango idole na bango aza soit l'aise ce moyen zali o mekana ko conscientiser bango par rapport ya onyo sezoleka faire gola yemba déjà boy ezanga pazuri ya Saint-Thomas kobanga yebisa bagolo basepela ba wario ba midiembika tant pis est-ce qu'on comprend alors pas de tant pis bagolo na minito aucun souci pour l'appeler à l'objet aucun est-ce que l'objet m'a appelé aucun souci pour éviter aucun souci donc ça ne dépend seulement de mon employé les Gaulois sont restés concentrés pour le 24 juin pour ça stade au monde il faut battre vanda il faut pas écran géant faire le goal à ce que je te demande s'il vous plaît vraiment aide-nous tu veux que stade nayo et aux ala vraiment makasi mengi sunga biso na bateau yo ba kozwa moyen ya okota na kati ya martyr te parce que kuna na bi de play au sama makasi au monde libanda wana tout autour place ba société na biso ya ba Brascol ne ba sala ba nini na bango donc sunga biso ba place nyonso wana o solo apena parce que so yebite concert ya stade faire gola za de na 12 producteurs taka ba oya o ngape fonaza faire gola bi mais nous allons combien de producteurs pour ba sponsoriser ka makambu ya stade si o wana no eza bato et bon siko ba société ya ba Brascol o so ba yi allez-y comprendre et puis t'as déjà billet et roteka ma combien 5000 francs. Dani Chimanga to comme vraiment la souka mot de la fin na yo pe ba dédicace ta ba o nyoso balinga. Mot de la fin nanga pour ce numéro de cette émission analyse populaire ndena ko senga na bande ko na biso vraiment nous sommes seulement bana na bino baleki na bino o tozaka liboso na bino potolo baka na bino to pesa bino bilei ndenge nini esengeli bagoloise ba gladiateur o eza ya bino donc namona vraiment ba abonnement na bino namona makambu na kati ya chaîne oyo et osa ngabia je profite directement de saluer comme ça la dame la première de tout le premier mutabanda masolo ba première mutabanda masolo ba numéro 1 mutabanda masolo ala c'est notre mamie Wanza la première dame de Orléans mutabanda makambo ya papa Micha très nazo biso papa Micha très puissant que tu ne peux pas croire et puis notre rappeur parce que à bientôt il faut tout ça en analyse populaire awa maman za na mwana ne mo za rappeur il faut to lobela ba masolo na ye na kati analyse populaire awa to yoka ba kongomani ndenge ba kokolo ba pona rappeur na biso merci à toi mami nzamba lola passion eyaki douleur eyaki lokola eza l'équipe boye to pesi merci mengi na nzambe o abateli pe libota mobimba merci infiniment wana so na lobi te seke nga Dani Chimanga lobi pe na morgue papa Micha motema ya batu ya mami Wanza la première dame de Orléans otali papa otali maman obité bango mibale nde faki babalana et puis bango mibale faut baza ba parents parce que ils ont de cœur bano na motema et aba tata mususu to ba maman mususu ba motema soso so diriger bana ndeni siko bango babenga mabaza ba parents il faut pas encadrer ya bango il faut pas encadrer biso bana ya libanda. Merci beaucoup Dani Chimanga. Pardon pela Sylvie na aussi saboté na pesa merci non na yo moko de m'avoir honoré ya royamanga isu na plateau na oya analyse populaire et puis merci aussi
à notre ami, notre frère, parce que l'équipe est Tolobara, c'est équipe à moto, Olivier Lowango, papa na Jérémy et Esther, Mungala moko se respecta koleka bangala nyonso. Ya jara bangalo te soko moi Mungala akui moi c'est à moto il y a chapelle de Vec. Il y a chapelle de Vec. Il y a jara bangalo babate soko moi Mungala akui moi c'est à moto to akui boye ako se pesa nzoto te Olivier Lowango akaboko te ya ali balolenge ba mibali moko boye respect oye na logique ataye logique. Papa na Jérémy et Esther, big up mon frère et ami, tout ça comme Moussala. Merci beaucoup Dani Chimanga, merci na la première dame d'Orléans, Mami Wanja, moté maye moko papa Misha moninga Stervos Niakors, merci na bino nyonso bozali ki ebele kolanda émission, merci na bino nyonso bolinga nga Sivi Bati o bolinga ka Dani Chimanga, bo s'abonner massivement, ko s'abonner et senga yango bino minute ebele te. Yaka il suffit ya ko cliquer ka aboye, o s'abonner et ça bien et go CPI Ngai Bati Sylvie, donc merci na bino nyonso boanda ki émission oyo, merci na Kwami Chaka na London, merci beaucoup infiniment na la première dame d'Orléans, maman Mami Wanja, moté ma papa Misha, un grand merci à toi Olivier Lowango, papa na Jérémy na Esther, babi image ya kitoko Olivier Lowango. Mazapata bila kolikobo Sambara goli mazapata vraiment bo sabone Sambara goli mazapata bila kolikobo Sambara goli mazapata MGTV Sambara goli mazapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Chimanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite à la tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous